Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bonjour maman Nicole. Maman na bengi yo naza na esengo makasi na koki kobomba ngo te na bengi yo po na yebiso na sengo na nous merci et puis au partager po koki pe ko sunga batu misusu bazana nanu na kati ya badoute. Lelo maman na uti rendez-vous na nga ya échographie ndenge ba yebisa kinga que auparavant na ba mo eleka ki yebisa kinga que naza ba fibrome moko mike ebele mais ezaki mike mais ebele yango ezosala ke ezoempêcher na utérus mwana vanda. Donc là nakendaki contrôle nayoka ba conseil na yo nayoka ki ba témoignage ya ba maman ebele en tout cas yo moko pe au fortifier kingai au encourager ngana continue komela mai ya maki na citron na melaki yango na uti contrôle maman nanga nazo ebisa yo batali ngai atali amoni lisusu ata fibrone moko te eloko moko eza lisusu na kati ya place fibrone wana ezalaki te yango na bengi yo natikeli yo message oyo po na kosengo merci vraiment ebele nzambe a continuer kosunga yo et puis apesa yo place o eloko oyo ozozanga oyezanga kayo ozozanga o besoin pona yo pona famille na yo nzamba apesa yo en tout cas na mingi olobate naza na esengo lekinga vraiment ebele nzamba salinga pe miracle à travers na yo yango nalingi bat misu pe ba profiter. Merci.